chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Matika Songo. Kasongo Machi. Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, un homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Bakoyanga noa eta bato aketo ba jaloux. Matika Songo. Wana bato aketo belé. Il y a des gens au balingaki te ozonga. Priya na bango Matika Songo akufa. Bato aketo ba jaloux. Babi actualité ya solo, makambo solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noa ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet. Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de Double Mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Belle. Oh, alors, on a le quoi déjà, donc cela veut dire la représenter ma collègue Nangai, na représenter Bango. Mais on doit instrument na Royemba. Instrument n'engezali to Royemba, s'il s'agit de Royemba, nazali na orchestre Mobimba. Au grand complet, anti-choc au grand complet, tout ça. Donc s'il s'agit c'est bon, tout le monde. Mais si tu dis comment on dit, aussi là, on y a tant de mata. Ah,
Papa, for mama, Dego, for mama. Voilà, nous sommes déjà avec le grand-père Bozi Oziana, avec au rang de dernier hommage dans Wabel Orango, tout ça dit Awa. Grand-père Bozi Oziana, on a eu Wabel Orango Azana, donc c'est déjà mes condoléances déjà. Mes condoléances grand-père.
na lobby mes condoléances déjà parce que Koufeli Mokazali a eu pour très important. Ouais, bon. Ils a passé quoi. Ils a passé les Angeles. Donc, tous allés à posséder, bon. Wabelo Azagi vraiment Agi grand mécène. Agi bateau, Azalagi Koede pe bateau. Là, on va tant que mouvement anti-choc à Sarato. À Sarato. Voilà. Ils ont réglé le roi accueilli, donc ils ont réglé ma casse. Voilà, et par rapport à Babsek Naye, par rapport à Ranaye, parce que depuis PDG ou appelé le dame Kalikolo, ma pangue belé, Baozu et belé aussi. Par rapport à Babsek, organisation mondiale, Ranaye, c'est les pénadinima. Bon, on dit que les labos, ils allaient soutenir. Ça fait un bon moment que les labos, ils allaient soutenir. Pourquoi? Suite il y a la Covid, mais on dit que va signer. Donc pour la ils ont mal mais l'équipe bien. Un mon femme na banatiki aussi na famille mobimba. Il sera courage les Angela à Bissonio surtout. Merci grand-père. Tous bandeko pe baza pembeni awa, tout moni ba patron baza pe awa, ba ami ya Wabelo Rango. Aussi tokozwa Sampa yo pe azana biso la DSOB bana chango pe na baza mobile. Bonjour grand-père. Bonjour. Bandeko batala biso ba yeba Wabelo Rango azali nani et pas nayo aussi aux nani na famille ya Wabelo Rango. Wabelo Rango pas nana azali d'abord grand frère et puis na monde on va faire na baraza collègue ou apôtre ça ne m'a belé donc il y a un de ça qui est ça la famille donc les tout ça échange dans notre travail minnaï quoi donc là je coûte ça va dollar ni na BAT donc ba dollar toi no puis on pas donc tout petit loin na 92 ans tout ça m'a né donc ba relation sur bandana en plus ça va souvenir belé azap parmi par le bana qui a mis là aux autres travailler bien le monde vraiment OK liboso donc ba souvenir belé mort na yé salé nini surtout qu'il y a belé vraiment voilà attiré biso. Bon, loi, d'abord, loi, ils ont placement et réflexion. Donc, tout, leur place à loi, il faut réfléchir. Donc, il faut que ça ne pas donc, ils ont passé au cabana, ils ont chaque jour, donc, Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de Double Mix à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Sangwana, nouvelle wana, ça n'a vraiment pas semaine. Que voulez-vous, c'est la loi de la nature. Nous sommes ensemble qui nous wana dans les anzela abissonios. Et on a eu tous les et le monde tous absolument dans grand-père. Voilà, en tout cas merci grand-père. Merci. Tous appelés Sampaio, donc voilà, tous allons Sampaio awa. Quand j'étais en Bourgogne, on a habité pour nous Wabelo Rango Zanani Sampaio. Non, ça moto, là parce que surtout, ça qui moto là, monsieur Nelson, qui a ma particularité là, avec un esprit à partage. Donc, ça qui moto mogo, qui n'a pas genre de mogo. Donc, on est la présence boyée, ça qu'on a mis moi parce qu'il y a son émission trop, l'artiste surtout. Et moi des avoirs OESA par rapport à la famille, par rapport à
ndeko oyo ya libota ya ndeko na biso ntango ozomona biloko oyo ezorappele yo nini nayebi te. Chaque fois soki moto mbongo akufi il faut makambo moko ya mwa mabe ya désordre des fois ya la famille ntango ozomona biloko tu ezoyebi biso nini mabe ya bafamille mabe ya biso baafricain non mabe ya biso baafricain non omoni il faut mpe bafamille bayebake bango mpe ata bazotya désordre ozowelela biloko bango mpe bakokendaka tout est nyonso kotikala nango bazalaka na tempo bayokana basalaka nde basalaka olenge babitumba badésordre moto asali yango so akei esalaka mpe mwa soboka mpe soni ti ata bawelaka biloko ya bato oyoka mpe soni ya normal te donc babezaleli wana tozomona ngo tomona ngo partout na bakote ya martin ekanda kuna te na ngai mpe sonam makaka makambo ndenge wana oya kote oyo donc epa affaire nga moko kese ndenge moko kote donc c'est compliqué quoi donc eza mpasi ato ndeko na nga mais bon baafricain epa mindele eza ndenge wana te africain eza bacomporte pa na bango mais bayebake ata baweleli bango mpe bakende kaka bakotika yango mpe kaka. Ça c'est bien. Okoki kolela vie na loyembo nini oyo oza grand chanteur ya mboka na biso tomoni descendance na makambo yango ezali mwa loyembo ata eloko moko ya baseconde apena toyoka penake sampa ye aleli vie na ye aleli PDG wa Belorang. Yeba papa bolingo yanga na yo ebandaka lokola lisanongo na pari yo tukutani ngana apesi yo loboko na mobembo ezongaki nga bandeko sango na motema bolingo yango ya mosika sala ozonga ya Kinshasa bandeko na beleli yo abelo oyo okolingaka namonisa yo ya nsolo nayebisa yo papa bolingo mpasi soka ezalaka makambo tuku na ntuku na nani wa Belorang. Voilà. Merci ça va le grand chanteur c'est un plaisir makasi tous appelé la DSO bala pemena biso mais tous en Blaise azali bongo chanteuse pemena grand-père Bozu Boziana Blaise liloba noto ça va bien Blaise liloba par rapport à Belorang personne comme Faïla cité voilà tous appelé Faïla grande chanteuse ya moko na biso pemena grand-père Bozu Boziana donc et ça lui on est nini dans le moni grand prêtre wa Belorang à la livre vraiment de santé. Ouais ça linga passe makasi parce que na banda ko yoka ekala donc na ba aide banda ko sala pona ba musicien ezala ba théâtre ya zala ke grand médecin na banda ko ponate donc liwana esala nga bien te sala nga vraiment passe. Est-ce que vous avez quitté un jour les beaux grand frère père Nabiso Bozi Boziana azapena moko ya bazala pemina wa Belorang. Est-ce que vous avez temps pour solana ya pour vana ya ensemble ya solana pe? À l'époque on nga na zalate tango. Mais azalati lelo nga na zo occasion solana na 2020 2000 à l'époque oyo grand père ayemba nga na zalate. Donc na zalaki te na zo kita ko kutana na yete mais malheureusement akufi. Et ça lui passe mais ba souvenir ezaka banzembo oyo grand-père salela ye to yembaka yango to interprète yango ti lelo donc souvenir nanga ya malamu yango wana poétically pona libela. Faïla un mot na maman oyo azali bongo femme légitime ya papa na biso wa Belorang nayebi ke pasi wana bino ba maman ndi bomemaka mokumba ya pana okoki kopesa maman conseil ni elo na webisaka maman azala motema munene eza nzela ya biso nyonso un jour tokoleka kaka neti papa na biso wa Belorang aleki biso nyonso tokoleka na nzela wana donc atiaka confiance pa ya Nzambe yenda azali maître ya temps pe ya circonstance yenda koyeba ko soigner ba blessure na ye. Merci Faïla grande chanteuse mbogo. Merci tokoluka yo. Merci. La difficulté toi nango vraiment Chadira tant oiseau qui biso donc il y a eu vraiment le quoi moteur biso ya qui le quoi parce que ba frère au fonctionnement donc yende ya bangocha ba mamutu
donc azaki pende belé ministre nanga à Trocadéro Didier Yazaki coiffeur ya Chadira à l'époque. Donc voilà, toyebi ba masolo to beta ndenge zalaki donc asala pende belé njili mo mbabayebi Kongo mo mbabayebi mokili mo mbabayebi wa belo penda to yaki na maboko na. Okay, merci président Esobe. Tokoko lo ba souvenir ni noko tikala nango pona vie na biso wa belo rango Chadira. Babi wa belo rango aida ki bana ba conseil na ba forme na façon na donc était ki ba tebele. Pona yo pe oza mutu na donc petit na tokoko lo ba. Souvenir ni noko tikala nango ya bien. Un souvenir eza ebele, eza ebele. Eza belé parce que aki fait moko vraiment so boza na ye boza à l'aise. Donc on prend yem pon pas aki soit animateur donc aki play mutambongo ndengwana tala nanu PDG wa belo aki na banda kuna partout na mbongo na azaki nango mais PDG wa belo atikala kobima njili te azaki toujours na njili donc il pena monument na biso na kata njili donc voilà ana histoire makasi. C'est ça quoi. Merci beaucoup président. Président Loka Souka Tokoko lo baba na changu bazo déclaré parce que bazo lo baba artiste belé ba monanité. Eza pona nini? Olobi? C'est Matika Songo TV Chenia Nguya. Matika Songo TV. Matika Songo. Kasongo Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chenia Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, un homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même, tu sais. Aïe. Bakoyanga noa eta batake to ba jaloux. Matika Songo. On a battu quelques belé. Il y a des gens au balingaki te ozonga. Priya bango Matika Songo kufa. Battu keto ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noa ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet.